liloba bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakomba Olenkumu na kombo ya Mawija Nangila akonga mungali Chemaunga mbunga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko na biso loposo moyindo batikelaki biso lobiko na biso ya tango nyonso butu pe moi solo se solo tokutani susu mukolo mwa lelo ezali mukolo ya yambo tobengi yango lendi na bokoko na biso babengaki yango mukolo liboso tokutani pona to expliquer moi muke travail fait o biso tozoko développer liloba nzambe elingo loba nini elingo loba ke koko mangongele akutana ina mvulusi kimbangu le 1er décembre 1995 apesa ki credo enene ya création ya 444 000 livres pe établissement ya 444 directions des études pe 444 départements oyo kolongola chômage pe kosilisa nzala na kati ya mboka Congo pe na Afrika mobimba tina ngwana biso to bandaki ko préparer ba makambo nyonso to mona ke poto réussir mission o nzamba pesi biso il faut to structurer nanu ba direction na ba département parce que ba pesi biso 444 études to sali travail ya chaque attribution to moni ke to za na statut na règlement d'ordre intérieur o ezoko recommander biso comment serrer les directions et le département et ndeni toko gérer mobimba ya organigramme o ezoko tambusa liloba nzambe et le quoi to salaki ba cahier de programme déterminé ya chaque attribution na administration obiso to tambwa nango ya liloba nzambe général tozali na molakisi ya bwanya na maele yeyo azosa continuité babengi koko kipulu tozali na direction ya travail et le métier oyo ezoko gérer makambu ya misala ya liloba nzambe pona aboutissement monana to pe développement évolution monana to sala ki structure na yango ndenge nini travail et le métier esengeli tambo na balwa nyonso to sala ki nomination ya un directeur qui est structure fonctionnelle ya ndeni a gérer bureau nae tozali na chargé à discipline générale Koko Songe pe Koko Ikuma na France structure fonctionnelle il y a otozoko benga chargé à pharmacopée à gérer makambo etali pharmacopée c'est toujours maman Iselemene maman Iselemene inde azali chargé ya pharmacopée pe to structure ki lolenge kani pharmacopée ko tambola dans pharmacopée ezali ya biso batu mwindu pharmacopée ba mindele bazui pharmacopée pa na biso nde ba créer pharmacie. Ça veut dire pharmacopée ezali lolenge ya ko traiter nzoto na bokoko na biso traditionnellement et pharmacothérapie nde ezali siège o bazo bomba bakisi parce que to sala constant que bakisi nyonso bazo sa na Europe ezoko bikisa batu mwindu te parce que ezo sa na climat tempéré soki komi na Afrique lokwa toza na climat tropique moi na biso azoko absorber bokasi ya bakisi wa nyonso tout yango bomona pharmacie nyonso eza ba ventilateur et vivre na aspect ya malili parce que so malili ezate bakisi wana ekobeba nyonso ta bakisi wa nyonso ba sala ezoko bikisa biso te mais ezopesa biso ba calmant misupe ezo bakisia biso ba malade parce que ezali na dontologie ya nzoto na biso te yango to baki déjà que ba premier docteur ba utaki na Europe na 1622 ba se dirigeaki vers Suisse pona basangana na 8 états o ezalaki kuna basali 9e état après ba yeko tindela biso ba premier croix rouge ba yaki na Congo na 1884 pona ko yiba ba nzete lokola mvala lokola musunda bakesa nango ba pommade camphre pe ba vix o lelo bobenga vix chinois mais na Chine nzete musunda zakate mais ba chinois basali ba usine ya ba vix ba européen basali ba usine ya ba pommade camphre ba pomade ndenge na ndenge mais mutu mundu yemo mukolo biloko azokoka ko se retrouver te na biloko nae yango nzamba bakoko tindi biso pona to kabola mariage wana ezoko permettre ba européen ba exploiter ka mutu mundu de façon mutu mundu yemo ka vendre ya biloko nae aye kola yango na kelasi ya sika o kimbango apesi o ekobimisela biso 16 740 000 savoir to pe mémoire
Voilà tina oyo biso tozolengela toujours misala oyo. Tosala ki strictif fonctionnel. Ya comptable parce que toloba déjà que na 6e mois awa 2021 biso tokosala lembo ya salaire. Tokofuta ba membre nyonso ya Liloba Nzambe ba oyo basala ka suivi. Ba basala ka suivi te ba koya na ba justification. Ale kotika bango na ignorance ya yazo sala pona bango. Zokande ezali exploitation de l'homme par l'homme. Neto ba yeke l'église ko kufa parce que mon pepa nguya ba koko ezoya ba koko ba komila kisa pona ko abolir tous les systèmes colonial. Ouais zong saka mutu mwindu sima et empêchaka biso to se retrouver te na bolamu ya bomoto na biso. Comptable c'est maman element donc to ça qui strictif fonctionnel yande nini comptabilité na biso na kati ya Liloba Nzambe bando fonctionner. Tosali strictif fonctionnel, il y a chargé d'enseignement. Maman est élément na Suisse, Koko Ikuma na France. Bangon ba yene mbazali ba chargé d'enseignement. Donc à la longue temps ba to ba ko luka Liloba Nzambe ba koko parce que eko lukama. Eko ma cher, eko ma pasi. Pokuta nango. Parce que zali Liloba sika, mais zalaka kala ba bombaka yango. Le quoi ce que les ko délivrer mutu mwindu et comme na tamoko mutu mwindu ko luka makambu na ye. Et tant ko luka makambu na ye, ba okuta na ba chargé d'enseignement oyo ba banda ko tangisa makambu ya bakoko na ba syllabus. Parce que biso to fonctionner na ba syllabus, syllabus ezali document ya développement. Ya continuité misala o ko mangela tikela biso parce que atika ki ba archive. Mais ba archive wanyo soit tika ki ezali base ya continuité de programme. Ya on peut se biso savoir ya kokota na bozindo po na to bimisa suko ba syllabus to pe ba livre. To sala ki strictif fonctionnel ya chargé social. Maman vita na France. Comment social na biso ko tambola. To sala ki strictif fonctionnel ya chargé de programme général à Liloba Nzambe. Maman vita na France. To laksi lolenge kani ba programme na biso bando tambola e ba programme ngo tambola na pona to bando ko bénéficiaka na ba parcours ya mobimba ya manso ya bomoto pe ya bomo ina biso ba yindo otobungisaki to salaki makambo etali structure fonctionnelle ya chambre de conseil conseiller général koko mabozi kuna na Toronto na Canada to salaki structure fonctionnelle ya chambre de conseil na France ya Etando conseiller ya Etando Maman Mbiavanga kuna na France to laksaki lolenge kani chambre de conseil ya Etando ko tambola to salaki structure fonctionnelle ya secrétaire général Koko Ilunga na France Koko Ikuma na France Maman Masengo na France to zalwa na 3 secrétaires donc to zalwa na 3 secrétaires général ya administration générale ya Liloba Nzambe Koko Ilunga, Koko Ikuma na Otozoko benga Maman Masengo na France. To salaki structure fonctionnelle ya secrétariat ya Etando ya France. Koko Ikuma na Otozo benga lokola Maman Mabiala. To salaki structure fonctionnelle ya disciplinaire ya Etando. Koko Mazowa kuna na France. To salaki structure fonctionnelle ya chargé ya art et culture. Koko Ndaya na Koko Matewanga na France. Voilà moi muke ba organisation oyo biso to tamboa nango pour le moment yango wana pour contrôler mobimba Liloba Nzambe ya bakoko pamba pona kolengela koyamba ebele ya mokili oba koya pona koyeba bokoko bwa bango. Na niveau ya Maroc to banda musala na 2015. Banda musala depuis comme Angela Koutane na Volus Kimbango na 1995 le 1er décembre après une année na 1996 à 97 Koko Kipulu akutana na ko mangongele banda musala oyo. Ti to sali ba parcours ebele ti nde to eko se retrouver na badara. Kuna nde to vandisaki bendele ya siège social Oto bengi jardin social des messagers to pe fondation Volus Kimbango.
Donc tala tina oyo tovandeli makambo pona kobongisa bolamu ya bayindo nyonso oyo tobungisaki wana tolobeli sur le plan administratif parce que il y aura des recyclages. Et deuxième étape na biso tobandi ba syllabus na 2015 to sai ba syllabus. Donc pour le moment tobimisi déjà 10 livres ya liloba nzambe. Premier livre ya prière parce que to monaki kwa nzamba bakoko to pe mvulusi kimbanga pesa yeko mangongele ndingisa ya kosala 444 000 livres ya tikeli biso établissement programme to sa continuité pour na to bimisa makambo wana nyonso tout et to sala ki pour to sala ba livre et c'est un grand travail d'écrivain ba makambo nyonso yango to lobi to kozela kate to senda ki siko misala ba livre na ba syllabus to sali syllabus ya prière. Syllabus à prière wana ezolobela makambo etali définition de la prière selon la concept africaine. Parce que muta ifa za na concept nae. Biso o vivre na concept ya ba européenne to kanga misu ou bien ba rabité to beta mitu na mabele. To lobi ba religion wana nyonso to ba diembeli na kati ya savoir ya mutu mwindu nde basali bisala sala pona ko etufenga na yo to zanga présence nzambe to pe to zanga contact. Ya milimo bakoko na biso. Ya to salaki livre wana prière ezolobela définition ya prière, kuna ezolobela détermination de la prière pour l'homme noir sur la terre. Principe na caractère nini o mutu mwindu asengela za nango face ya losambo ndenge ni ko contacter milimo bakoko na e. Et kuna ezolakisa biso prière ezaka moko mais ezali na 4 parties parce que ba bengi yango incantatoire. Prière incantatoire ezali mutu azosola na nzambe bakoko na e. Teko zo prière ya sérénité. Sérénité ezapeka incantatoire parce que mutu asola na nzambe mais lokwa babenga sérénité c'est que mutu asola na nzambe na pensée to pe na sia motema nde to benga prière à sérénité. To zo prière d'oraison. Prière d'oraison ezali contemplation des astres. Ko contempler ba astre donc nzambe neka sala moya sala sanza toza droit ko talaka yango pona to absorber ba énergie oyo bando pesa biso longue vie. Bando pesa biso connaissance secrète ya ba monde spirituel. Pour contrôler na étoile. Et tu es sur na prière d'invocation ezali mutu akomi ko contacter milimu ya bakoko na parce que to beke milimu bazali na kata mai esprit ya bakoko bazali na kata mupepe esprit ya bakoko bazali na kata moto esprit ya bakoko bazali na kata mabele esprit ya bakoko bazali ça veut dire esprit o bazana kata moto mutu mwindi soka contacter esprit ya bakoko na bazana kata moto bakopesa ba transformation. Il y a ba four, il y a ba haute tension ya moto pona ko dissoudre ba matière première. Mais mutu mwindu abosani milimo na e akomo contacter milimo ba bindele yango lelo azoko ko sala ta izini mon côté parce que baninga ba contacter milimo na bango mais bango bazo travailler na ba esprit négatif. Yango ba création nyonso bazo sala ezoko boma. Pe ezoko tangisa ba makila parce que e sala mana lolenga nzambe te. E sala mana magui to pe na démagogie. Mais vraie technologie to pe vrai création ezoya na kati ya mokili wana syllabus ya losambo donc eza des livres parce que deuxième partie nango eza troisième partie nango ekoya quatrième ekoya tant to sanction nyonso comme livre oyo loba uniquement makambo nyonso ya prière pour na mutu mwindu poto se séparer na ba religion oyo ezoya ko exploiter biso mbongo na kati ya mboka pe ezozongisa biso sima à tout moment. Parce que tozo ngasima parce que tozo yekola makambo batu mususu ya biso mona to sa ba livre te yango kimbango atindi biso to sa ba livre to yekola banzeta Congo misani to kosana nango parce que ndele basala ka bakor na bakonza mboka pona bakosaka bango bapesa bango ba miette bango bazwa biloko na produit ba tek basala kuna transformation ba ko tekela biso siko cher ezoko pesa kokoso na kati ya bomo ipe ya bomoto ya ba yindo nyonso ilo banzambe bomo aseko abakoko etika la seko. To sali deuxième syllabus ya prière to bengi yango carnet ya 21 prières. Na carnet ya 21 prières kuna toche ba prière ya ba lié saint ya bakoko na biso. Photo yeba ba prière ba lié saint ba koko na biso parce que mvulusi kimbangu to ba tchaki na tono na lutendele babwaki na kati ya fleuve Congo bakangaki libanga munene kasi abimaki libanda ya tono atemi likolo ya tono après akiti likolo mai atambo na fleuve Congo ti na Jean 23 première église catholique au batongaka tant Kinshasa botamaka na 1882 na Kitambo. Après alandela ki Sainte-Anne kuna na Gombe
deuxième église oyo etongamaki epai ya Kokongo Bilanga Mpama. Ça veut dire makambo yango siko tozoloba. Donc carnet il y a 21 prières, kuna to na ba prière à développement, prière reliquia, prière il y a 4, prière à 4 ezali, les 4 prières le 3 octobre 1921, et la prière de 4, le 12 octobre 1921, la prière de 4, le 13 septembre 1921, la prière de 4, le 12 septembre 1887, et la prière de 4. Donc on a carnet à 21 prières. L'explication en ezali par rapport à bateau bazoye kola makambo yo. Ba yebi ba prière ya ba lieu saint. Ya ba koko donc on a sous ba véritable lieu saint et l'équipe ba Golgotha et l'équipe ba commentaire ya ba film o ba mindele ba olakisa bino parce que lelo o ba mindele ba keko poser makambo na bango na ngomba ya mangengenge mais tolobaki ngomba mangengenge bozali komona ezali trône ya Nzambe. Siko ba mindele ba kende kuna ngosani ba mindele ba komaki na mayele mabe parce que ba koko na biso ba se transformaki milimo bazwa ki ba matière première biloko ebele pona ko préparer arriver na ngana yo ba to lelo ba kende ko bomba ona ngoma mangenge seke na ngoma mangenge eza na ba mabomba ni o ba koko ba tshai kuna pona ngana to sela misala so ba mindele ba landa kuna po ba ke kota na ba grotte bazwa ba mabomba ni wana ba mindele misu ba limwa kuna likola ngoma mangenge ba avion pe limwa likola ngoma mangenge parce que likola ngoma mangenge bozomona ezali na grosse pierre hypothétique libanga moko eutaka na sanza na premier siècle première année et kiti likola ngoma mangenge comme antenne avion le karaté likolo eza un champ magnétique so avion leki akobenda avion limwe to kolobela makambu ba avion limwa pe wana likola ngoma mangenge alisiko ba koma ko dévier mo avion le kawana izate. Quand on a ngoma mangenge aza na 444 grottes, aza na plus de 12 000 stades. Oyo zelangana yo pona to tonga un monde nouveau. Donc mokili ya siko ba ben kongo sike ko tonga makuna. Koto wana nyonso badaramata ti likolo kuna parce que za vierge. Ngoma mangenge ngo bozomona ye mutu abimisaka milinga chaque sanza ya sambo to pe 7e mois. Ya ba ane nyonso pona ko produire ba multicouleur héroïque où ils allaient placer na likolo yozo lulaka bleu ciel et likolo za couleur qui kitoko mais d'où vient tous ces couleurs ba couleur wana zo uta na pollution naturelle où zo uta na kata ba grotte ya ngomba ya mangengenge nde zo kende ko pesa biso aspect coloré na likolo on sengi na gouvernement congolais abenga na ba catholico abenga na ba église nyonso zo ke kuna mangengenge bazo kende ko envahir bokoko na biso donc bazo to sa bokoko te parce que soki Yesu makamne le gars na Golgotha bino ba chrétien o boza na Congo to pe na Afrique bokenda kande bofuta batike bokelanda Yesu kuna na Golgotha mais bino bozu makambo ya Yesu boye ko tyango na ngoma mangenge ese bokobika ese Yesu ayeka na mangenge po bino bokenda sa ba cérémonie bozo ko bloquer bénédiction ya mutu mwindu yanso biso ba kolongomba to ye to lobike nous devons vous chasser na ngomba na biso bokende na Golgotha kuna na ngomba ya Yesu bokezwa nguya ya Yesu kuna mangengenge ezali nguya ya bakoko ndeza kuna donc bana mboka bando kende kuna pona ba bénéficier revenu ya bénédiction na bango yango to mataka chaque le 2 juillet dans chaque le 2 juillet fête ya mama qui pas vite to kenda kuna likola ngomba po tozwa revenu ya bénédiction pe to sala ka losambo ya revenu de bénédiction mais na likola ngomba bakoko balakisa biso polele ete ba esprit evanda likola ngomba batosaka ndeke o babengi aigle donc la ngomba to kenda po to maîtriser ba esprit bazana ngomba bacha biso mobulu te to maîtriser bango na ba griffe ya aigle. Donc voilà moi mke to linga to lo ba ngwa wana ezali deux syllabes première syllabus il y a prière deuxième partie na ngwa to lobi carnet à 21 prières te ko joa troisième syllabus tobengi yango liwa livre à liwa livre ya secret des morts comment bakoko na biso bakaniselaki makambo etali bibembe bakoko balobaki makambo ya bibembe esengeli tosala bokebi mingi pamba te ekomi grande dimension bakoko balobaki makambo ebembe pona milimo ya bawei batosa biso esengeli to utiliser couleur plombe noire wana ezali noir et blanc couleur noir et blanc et baponaki mukolo samedi nde mutu et généralisaka makambo wa liwa ya batu nyonso bazokufa
Ça veut dire aux matanga, au niveau de matanga, lata tenue ya noir et blanc. Pour maîtriser l'esprit ndenge na ndenge yo kuta na ngo kuna ba perturber ordre na yo te. To pe ba boire ke lo bila ke mabe te ba ko to sa yo à partir couleur wana donc couleur des morts ezalaga noir et blanc. Et kuna bako ba pesi biso prière ba prière ndenge na ne prière ya protection des morts ba pesi biso ba prière protection des morts pona nini po mutu so akufi to ko betela prière wana protection des morts pona to canaliser esprit na wana bato bankisi bato misala mabe ba yiba ngote ba dévier ngote na monde diabolique na bango kasi et rejoindre destination en place uta ki na monde nzambe pamba te avant to ya na mokili to zalaki pa nzambe to zalaki esprit alati biso siko banzoto yango toye po ani pona ko exercer quelque chose o ya bombi na kati ya bomoto mutu na mutu après toi aussi sa mission wana nde to kozonga esika to uta kape na bokoko na biso il est interdit bato bakufaka na bolenge nde to mona bato bakufa ba jeune eza ba liwa moko ya déviation eza ba liwa nzambe te o mama zwaki zemi avortement eza liwa nzambe te parce que to lobaki déjà que ange Gabriel azali zabolo munene azali esprit diabolique pamba te akenda kovanda pembeni ya sanza pour voler les revenus ya fécondation c'est que milimo o nzamba tia na kati ya sanza bazo sala biso misala ya fécondation batindelaka biso une part ya ba revenu ya fécondation wana ekitela ngana mpona to survivre nango kasi Gabriel ake se planter pembeni wana pour voler tous ces revenus après ça on a bana na bango pona basala biso biloko dar nde bomo ba européen bazo créer ba biloko ba soso ko boko na ba couvert ba soso ba komela te bazo lesa bato ba sala on ba commerce eza maele ya Ange Gabriel yango mama Kimpavita le 2 juillet 1706 to batumbi moto na royaume Congo asalaki 7 jours na kati ya moto wana le 9 juillet 1706 yake na ko kota na kati ya sanza pour chasser l'Ange Gabriel pour garantir siko fécondation ya solo créer ba dégâts na mokili. Mais bato ba botama o ba oya sa siko makambo solo parce que mokili bozo mona na makambo ebele ya bato mususu basali bango ko sala soto lobi bongo lingo lo baket docteur Antitorine aza un italien asala ki production à 62 bébés na étude ya chronologie banana misusu baza na ba soda oni misusu baza pa ba rwandais et baza sans pitié parce que baza ba mémoire incomplet so ba bomayo akobomona mais bato nzamba salaki na volonté na eto na nguya na ye bazali pona bolamu ya kobongisa mokili metala ba mindele na étude ya chronologie ba calculer période o ezoko se produit na kati nzoto mwasi ba kotisi mwasi mulangi na nzoto na bango ya se pona ko mesurer grandeur ya matrice et ba injecter sikoyo spermatozoïde à partir ya tonga alekangize mibana na babota me bana na bazali bana ya défaut bazali contre nzambe l'accès à la technique oyo nzambe apeselaki déjà accès dans le livre des morts tozali na prière à protection des morts tozali na lolenge ya kokunda bibembe bilembo nini otokotia pona bato misala mabe ba dévier milimo ya bato o bazo kufa te bakoko bakundaka na bibembe batiaka bakroix te to ba déjà que croix ezali pentacle magique à Rome kwa bomona en église babengi yango croix latine et la tige akoko bakunda bebe batiaka ba fleur lokola mungulu po solo mungulu wana ezoko bengana bato ya misala mabe o bayaka na ba cimetière après enterrement pona ko exploiter sikoyo corps wana mutu wana kufi po to loba ngo déjà que mutu akufa te mutu so akufi tant biso to leli biso to mona kangi miso akufi to ke kunda eza na groupe ya ba sorcier oyo babongwana ka babengi bango ba nécrophage babongwana ba insectes babongwana ba aigle babongwana ba ibu babongwana ba mpese ba fourmi ba kolande bembe na cimetière boyo ko ebembe ato kundaki yango me boke kutango ba déterrer ba leba misu to pe ba leba partie du corps to bengi bango ba nécrophage bakoko bakunda bibembe batiaka ba nzeta baoba ça dépend de la classe ya bato bato bando kunda ba nzeta baoba baza ba grand homme oto benga ba chef coutumier ba mfumu ba roi bato ba bilembo bako bakundaka bibembe na ba or bakundi bembe batie or na kati parce que alimentation ya or ezoko empêcher déviation ezoko sama na kati ba cimetière parce que toloba déjà que moyo bomona na likolo azana ba énergie na e oyo alimenter la biso ba benga sopagium ezali or jaune bomona na 8 heures ya tongo énergie wana moyo yo sela biso musala makasi parce que
yango mutu etetolaka bambuma soko lembuma manga obwaki na mabele avant ebota il faut ekausa noyau wana na kati ebenda liquide ya noyau akoma séché après ndako tetuka donc énergie wana ya sopajum ya moi wana ya orgone yango nde mutu ebendaka liquide wana a séché noyau nde fécondation ya ligne sikoyo ekosala intervention na yango tala tina o nzamba pesi biso makambo kitoko oyo ezosenga ngana toyeba po toyeba ndenge toko développer mobimba ya bomo ipe ya bomoto na biso mobimba bitabe a conserver énergie wana ba rayon soleil yango basango na bato bakisi ndenge na nde bakenda pe na ba cimetière ba flongoli bitabe ba poso odeur wana ezoko benda milimo bato bakufa tango ezoya bango bazokangango bazokende siko ko exploiter ba secret spirituel o ezoleka na ba monde wana po bango basala makambo ya destruction yango toyo ko silisa bango ngala bamba te misala wana basala ngo tan mulai bakosi bato ba okelola mais tobi lola ezate mutu moko takenda lola soki bazala na lutembe bayebisa biso basangoni bakenda lola malu yango tobota mpona kosilisa bango ngala kolakisa ke soki bozokosa bana Congo lokuta na bino ekosila ngala na se ya moi bokoyebisa biso cardinal Malula banda kenda aza wapi Echau akenda aza wapi ba remplacer le biso ba mbongo banani ti bango pe ba okufa ba yebisa biso place ba okenda kate ba mari misamba kufi place ba kenda boza na ba suite te mais bino botikala Kidiba kako tokokene lola bo créer lango banzembu congolais muta Kidiba oh nako kende ngai nako kende na lola kokutana na masia nana yebisa ko ke masia za lola soto mbolo baka masia eza kaka mobikisi Messi soko Messi ngo boyebi ete bino bozo ko imaginer oyo balakisi bino na ba film ya théologie européenne anto baki lokuta na bino esambwe parce que Yesu wana o ba congolais to pe ba africain bazo sambela bolakisi bango de Jésus ya témoin de Jéhovah akufa na poto Jésus ya catholique akufi na croix anto to sambisa catholique to sambisa témoin de Jéhovah to yebisa bango bozo tia poto na mitu ya peuple na biso Jésus nino bozo laksa Afrique parce que ba Jésus ngo siko moko akufa na poto moko akufa na croix bon o akufa na croix akufa na date nini asekwa na date nini o akufa siko na poto akufa na date nini asekwa na date nini donc tu comprends que bato wana baza basali na nzambe te bazali bato misala mabe mais bazoya ko exploiter biso lokwa bayeba ke tozaki na bolingo ya kombo na nzambe pe tolingaki kombo na nzambe ezalaka na biso tango nyonso pona accompagnement nde bango bayisiko ba envahir biso ka à travers kombo ya nzambe mais bacheli biso kombo ya lokuta yango toloba déjà que nzambe comme El Shaddai te comme Jéhovah te bato nyonso bazali ba kisimbi te mais ba diable minene véritable nzambe c'est l'authenticité africaine babengaki nzambi mpungu ba o ba elabino eza ba touche ba simbisa biso wana eza livre de mort toyeko zwa troisième livre boyeyi ya mvuluzi kimbangu na kati ya mokili ndenge ni kimbangu ayaki na mokili parce que un groupe de gens na ba Congo bato kimbangiste ba tripoter histoire kimbangu bako mokosa biso kimbangu aza papa na bango babotaki ye biso bite kimbangu biso kutana na lobi babotaki ete azaka nepe na bana te azaki nepe mobile ya mama Mwilu te parce que mama Mwilu avant abota bana na misatu diangenda kisoke na dialungana elongo na mobile na ye na kombo ya papa kapata kupenda azaki na mwasi libala na boma mobile yana boma botisaki mwana moko ya mwasi après abomi libala wana nde ayeko kutansko na papa o abotisi bana na misatu kombo ne papa kapata kupenda donc Kimbangu n'est pas le père de Diangenda, Kimbangu n'est pas le père de Kisolokele, Kimbangu n'est pas le père de Dialungana. Mais ils ont tripoté, falsifié l'histoire de Kimbangu. Kuna na kananga na mina ya mona bango batikala na losambo ya testament bon bino ba européen ndeni boyeli biso des testaments. Yango to bota mpona ko sambisa bino toyeba d'où vient tous ces deux testaments. Parce que tu le vois déjà que l'Ancien Testament est salamaki na concile de 70. Et là qui l'isanga il y a 40 écrivains grecs na 30 savants. Ne ba ça qui Ancien Testament et ça qui na ba contenu il y a 39 livres. Mais en 1804 temps ba ça li ballon rond ya ko matela na sanza. Après ba japonais ba ko ça la première jeep satellitaire ya Young Dick na 1934.
Comme on a ezalaki Jeep ya Young Dick parce que savant japonais ou asalaki en commoné monsieur Young Dick. Et une matriculation V23/4. Ba matin on a sanza ba pesaki un américain astronaute Apollo 11 akendaki nango kuna na sanza. Tanga komi na kati ya sanza Jeep wana ezonga marche en arrière te. Akiti na Jeep wana bandi kotambola akekuta na libanga o ezaka likolo ngoma mangengenge na kati ya sanza babenga ngo Jasper ya munene na ngo siko Jeep wana ekangami wana na libanga kimbango abimeli ayebisa lobi okozonga esuste na Jeep na yo botikali awa donc na kati ya sanza kuna il y a deux véhicules spatials o ekangama kuna e ba yo tinda deuxième Apollo 11 babengi Serma Schmidt yende tanga keya komi kotambola akekanga masu na libanga wana Mvulusi Kimbanga bimeli apesi photo o ya sekwelaka na le 6/11/1921 tanga laksa ba mindele maboko na bapota ya basete o babetelaka ye aisabi mwana na ozongso na mokili me Jeep ekozonga te Jeep etikala kuna na likolo Kimbanga zongsa mundele wana Apollo 11 wana Serma Schmidt akitaki akweki na Lubumbashi. Tant qu'on a Lubumbashi a vu photo wana Mobutu atindi escorte bake bazuye aya kutana Mobutu Alexis Mobutu photo yebi muto Mobutu abi oui ça c'est le prophète Kimbanga nde mundela na kangaki bisaka makambo Kimbanga yebisaki kuna kekende yebisa mboka oyo nazobwaka yo zozonga kuna place kokwela yebisa bomba osambisa mokili na makambo etali kombo nzambe nde omoni bango bakesa sikoyo Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament a contenu ya makambu oyo Apollo 11 wana Serma Schmidt wa mataki na Jeep satellitaire ya Young Dick akutana na ngokuna tango azongi ana se Jeep ekangami kuna nde bakesa Nouveau Testament à partir de 72 1970 au-delà. Après ne ba yeko sélectionner ngo siko na Bible basangisi et comme siko 66 livres donc Bible eza mukie biso siko to na 444 000 livres il faut to yeko la nzete faut to yeko la 1600 nzete sagani. Photo yeko la moi, photo yeko la maille, ba fleuve, ba source d'eau, ba océan. Photo yeko la Moupepe. Parce que photo yeko le Moupepe to koyeba ndenge nini to kotisa cuivre na circuit ya Moupepe. Pour epesa biso résolution ba kotinda ba message to pe ko sa ba téléphone. Mais ils ont une grande étude. Et on trouve to bota mpo na makambo wana. Fin du monde ezate wa oza fin du monde kanga bisaka déjà kendaka lola. Nzambe na boma mokilité atika pe boma mokilité ba européen nde ba na trouble na mokili siko to kosambisa bango parce que so ba bikenza maboma ya Sodome na Gomorre to koyeba Sodome na Gomorre to ngekufaka Kongo ezalaka Afrique ezalaka c'est que to kota na buzoba yango to zo telengana faut que to bima na buzoba wana po na to se retrouver na vraie lignée oye ko délivrer bo moinanga na po na to simba bola mo moto na biso na maboko wana to lobeli silabisia boye ya Mvulusi Kimbanga donc Kimbanga ne mtase kwaka Kimbanga aleki Yesu na nguya aleki Mahomet aleki Bouddha yaza prophète ité azali messie sauveur de l'humanité tout entière parce que akoma amundele abima na ba forme nyonso abimaka na lo wana 1950 alati costume asalaki une semaine wanda ba mindele ba proclamer que Kimbanga akufi na 1951 mais Kimbanga à Paris na lo wana 1952 abimeli papa Emile Zola papa Mayangi abimeli mama Mikala Mandombe abimeli papa Emile Zola asala na bango une semaine na corps physique alaki bango kibokonzi ya papa Kasavubu yango biso to esko sa ba livre à travers histoire véritable ya bana Congo to pe bana loposo moindo ba yeba siko bosolo ya kibobango 4e syllabus tozali na calendrier ya ba fête ya bakoko balobi mutu nyonso to sa fête ya bakoko nete akopambwa mate a la bloqué parce que binonion sous africain pour sopani ko sala ba fête ba Jérusalem ko sa ba fête ba Pâques eza binoté concerné binoté ko sa ba fête ba Noël to le ba ki fête Noël les ali fête il y a un PD sangwa liboso grand PD yem tatiga bino fête wana Noël donc biso fête angote biso za pe na ba fête na fête calendrier de fête ya ba koko pona to bukaka revenir à bénédiction à chaque parcours. Il y a des souffrances au bakoko ba mona ki nakata ba fête wana kuna toza na fête ya janvier to fête fête bana biso to sala losambo ya protection familiale ko protéger bana bakola oleke babo mana biso bana na bakidiba na otozo benga lokola kana janvier wana to sala la fête ya les esprits de la justice le 4 janvier mukolo milimu nguya bakoko ya mokano to pe ya justice babimaka pour chasser les européens Koboto la ngwende o bayibaka biso na 1506
na royaume Congo ko zongisa yango pa batu mwindu. Maintenant to union sauté parce que spiritualité zana nous déteni na maboko na bango yango to yesko to sokola mboka to longola na ba spiritualité nyonso o to zoko defa. To remplacer siko o abiso parce que to yesko na programme déterminé ya ko landela ba réalité nyonso. Ndeko monto feta feta mama Kimpavita feta Mvuluzi Kimbangu bakoko bazé belé o biso to fete la ba fete. Ba programme nécessité to ndobakisa par rapport à ba continuité. Tu as livre, il y a explication du monde. L'explication du monde, tu lobby. Après, tu as déjà civilisé, tu as développé. Parce que l'empire, l'Nzambala, l'Soa, l'Nkewa, pour soit koi, un costume bien lixé. Na ba misé na bango ba comment pesa sikoyo batu batali ba forme ba pesi ba tailleur ba tongi na ba forme siko bango ba comment bien salelo donc onyo so ba ça les ali copie ya original ya création ya mutu mwindu. Et tu vois déjà que le 19 juillet 1419 na kata île de Madère un assemblée politique ya ba jésuite ba franciscain ba chestre ba dominicain amiga Diego capitaine Henri capitaine Ruiz de Souza ba salaki étude il y a 62 ans. Pona ko luka ko tambwa na mokili ba luka sikani ba kozwa bilei parce que ba koma ba carnival ba koma ko liana bazaki ba bola. Réunion anesaki une année le 20 juillet 1420 nde ba longwaki Portugal nde ba yokweya na mbusha fleuve Congo. Mais to monika ba tamboli na ba bateau ya batu mwindu ba kosi yote ba ngomba yaki na bateau en voile. Moto obi boko laksa biso bateau en voile ko dieko ka tambola kana ngo parce que soke zalaki bolinga bo tshana ba mise boko molela ngombongo. Mais le quoi histoire ya démagogie ya lokuta nde bozo ko sabana Congo lelo ke oponde uta na Brésil lokuta ndeko to yesu ko to boma ba enseignement wana o ezoko tshaki diba na kati ya bongo ya peuple noir pona mona muntu mwindu abando tanga siko makambu na eto yeto discuter na ba kondi ministère enseignement to zo boma ba enseignement nyonso o bozo defa na Europe to zo remplacer siko ba enseignement ya bana Congo ya bana Afrique po to za bomengo wana à quoi sert. Il faut tout ça programme des études face à bomengo na biso to yekola ka ngo pona bana biso bakola na ba maele wana mais bino bozo ke des fois enseignement botang sa bana mboka na français ezo compliqué bango botika na discussion soit na la minoko batu mususu mais ya bino mo bo chango na valeur te biso ko nzamba tindi biso to yo sala école lingala ata boboyi to ko sala yango parce que mutu atindi biso azali kolo yem ta chaki bino na kibokonzi wana non vouloir ou pas bozala obligé to ça makambu oyo pona kibokonzi na bino evanda kimia po bo réussir ba ambition ya betinda nzambe o ezape na kati na bino to finga rabino te mais to pesa bino nde mayele pona bo comprendre utilité ya ngwende kibokonzi bo vandeli ezama sécurité tala peuple azonyo kwa ma peuple azokufa nyonso peuple azonyo kwa mazana nyonso menzala nyonso mais bozo koso yezu azosala tobi yezu asala raté parce que azali teketeka pamba certaines stati. Aucun Africain vit Jésus. Jésus bozolo tawana ta film bwa kekele koya. Mutamta ko identifier toyeba Jésus ni oyolo taka. Parce que Patrice aimait bien que on me le dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répétait qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais c'est que moi je sais comment tu sais il est mort pour toi. Bon banda kufa yo Patrice Zwinin. Obongi. Parce que Congo esili ba commentaire ya lokuta tozo ke na bino tina suka fimbwa kekelende kotoka pona ko sisa bino lokuta we komela bino suka lina lolemo amino kona bino bo solo nde zoya pona batu bayeba nzambe ya solo o basengeli basambela wana silabisi ya explication du monde ezolobela lolenge biso ozalaka avant batu wana ba yokuta na biso donc tozaka déjà développer koleka bango nde baye ba tchebulu yeke na kati ya famille na biso ba disperser ba foyer faut to sambisa bango qui vous a autorisé de venir déporter les noirs pour que tia bango na États-Unis misala na basalaka l'Europe l'Amérique nous doit boko futa ezaba nyongo pour kangi tout un peuple pendant 513 ans pour déporter bango bana mike ba kufi na banzela ba misubo memi ba tina ba iti ba Guadeloupe na ipsa bino boke tia bango kuna. Donc biso so batindi biso poto sambisa ba dossier wana tozo banga bino te to banga pe minduki te parce que nguyo to botami nango e ko bloquer ba minduki donc tozo ke na bitumba awa ba ndele ba sale ba minduki ya minene pona ko bangisa mutu mwindu mais e koma na moment mo milimo ba koke ko bima ko bouleverser makambo en tout ba char de combat ba avion de chasse ko zika
ndesika siko tokoyeba bokasi ya bakoko na biso donc bitumbezo ya bandeko mutu na mutu yeba bakoko na opona o bénéficiera na banguya o ezo circuler pour le moment pour na préparer combat de la fin wana mais ali fin du monde ité ezali suka ya mensonge wana 5e syllabus tozwi 6e syllabus ya banzembo mutu mwindu pa za banzembo ne ya louange ya glorification ya purification banzembo boyembaka wana ezali banzembo boyo sala propagande ya Europe. Parce que banzembo ba chrétien ba okumisaka ba na Israël. Ba omo balingo mindi mateke nzambe pa ponaka ba africain. Pour ni po Bible ne mutu imposer bango yango to Bible za mukanda colonial parce que ezoko pesaka lokumu et pas ba européen. Que peuple Israël nde nzambe muta pona kié nana yebisa que donc ba européen ba vani nande na moma c'est mukanda mo pour vous imposer que peuple Israël nde nzambe aponaki bango bon ba congolais, bon ba camerounais, bon ba nigérien, bon ba togolais. Baza ba peuple nzambe te nzamba ponaki batu nyonso na kati ya mokili me azana aba oyo adebitaki na bango tobengi loposo moyindo nde apesa bango accès babota baposo nyonso ndakisa lokola mwasi ya Salomon la reine Makeba oyo bakomi cantique de cantique na pharmacopée lolenge kani mwana Kongo akobikisa nzoto na ye na bakisi ya bokoko ndenge nini mwana Kongo to mwana loposo moyindo akoyi ko se traiter ye moko sans que aza biso to yeko sala hôpital africain pour mettre fin à la démagogie ya Bill Gates. Parce que tu vois déjà que coronavirus est maladie à l'okuta pour t'expliquer déjà que corona est la colonisation organisée romaine aux nations africaines. On a pas de chat mais lelo total ndenge ba soukel na maladie na bango. Amoko ndenge bobongisa ke bat bazo vaccin mais ekosimba te parce que likunzi ya bomo ibwase ko likunzi ya ilonga o abundaki pendant 30 ans na bato minduki alonga ki baliwa ndenge nyonso ko mone mvulusi kimbangu akobalola makambu nyonso neto bake mundela o préparer nouvelle ordre mondiale akuta pe nouvelle ordre mondiale bantu ezo ya na kati ya communauté internationale bantu pour laver l'union européenne africaine. Pour l'Union africaine, wana tozomona ezali ba dongola meso batu mwindu mundela pesi bango responsabilité zo contrôler bango. Bango tout baza kuna photo laver l'Union africaine wana. Po banda ba boma Kadhafi ti lelo na kati na bango ta moko ta lobaka mais komona bango la minoko ba français belé. Nous sommes les garants, nous sommes les dirigeants. Mais si vous êtes les garants de l'Afrique, essayez de discuter avec les blancs. Comment ils ont tiré Kadhafi, vous n'arrivez pas même à discuter à ces sujets. Vous avez peur, mais tu es aussi Sabino père Rwanda. Tobi mokilo ekosokwa masolo kombo na nzambe ko vanda likolo na nyonso pona bato ba sepena na nzambe longo vis-à-vis ya bomengo oya kabela ki biso uta boye na biso likolo onse ndeto lobeli silabisa banzembu donc mutu mwindu baza banzembu na ye totika okumisa bakoko ba Israël parce que ezali bilakeli mabe batna batu faut bakumisa bakoko na bango ya nguya o basaki makambo solo pona rendement ya bénéfice wana ba revenu ezongela ka biso parce que toza attaché na singa motolo mais biso to pesi bakoko mukongo tokomo kumisa bakoko batu musu oto yebi to kokumisa ba Jean ba Eli ba Maché bokomo lota ba Ange mais bilom na bo ata boloti ba Ange est Angelou Gabriel déjà bimela africain mondenga bimela Marie absolument rien parce que boloko to lobi ba Angelou bango parce que bazali ba personne déformée mutu azaka na mapapu te bon yo Gabriel ozui mapapu wapi Michael ozui mapapu wapi Michael azosa ba trouble ya ba guerre nyonso bozomo na mokili yende mutu azoko produire makambu wana donc azali esprit diabolique négatif Gabriel Kamael Tchafkiel Tchadikiel baza ebele oyo soto bito bando kotanga bakombo bazali 72 Angelou to esko to kanga bangwa nyonso tu bato mapapu to sambisa bango ke bozui mapapu wapi parce que nzambe achaka mapapu pa ya bandeke mais lelo amindele basali film ya lokuta ko laksa batu ke batu mo bazana na mapapu to lobi ke nous sommes à la recherche de tous les anges pona ko kanga bango ko sambisa bango pe ko kata bango ba mapapu wana ko laksa poisa ouais misala na soloka so to yeko bloquer misala nyonso na soloka tala tina onzamba pesi biso makambo kitoko tozala na 6e syllabus to bengi syllabus banzembu to yeko sala 7e livre to bengi pharmacopée ndeni to ko traiter nzoto na biso kuna to tie connaissance to bandi na malembe to ko agrandir pasi zwa o to benga tumbaka zolo o tie ngo mwa soyi ou bien moi mai mukie au frontière on a muscle mo ezaka na sima muko ya litoi ao et ko faire transpirer yo pe ko dégager maladie ya mutu so ko bela mutu passe au jus citron au kaboli en deux parties au kangi ngo ana mbunzu na on a front
okangi ata mo elamba ovandi nango pendant 5 minutes ou 10 minutes et bengani mutu passe. Donc ezaka te maladi nyonso yo belamba mo kimi na hôpital bazoboma bato pe na kanai. Donc bato bele to mo ba okufa bazokufa liwa nzambe te, nzambe ba mutu fa koma mubange mpaka. Nde liwa to considérer nzambe ba liwa nyonso to mo na ba génération so bato ba okufa ba jeune eza na ndenga ba tripotage eza na ndenga ya ba déviation. Wana li 7e livre ba continuité nango ezala 8e livre to sali oto zoko benga lokola activation ya or na cuivre. To lakisi ke na bokoko na biso molimo oya geraka makambu ya or kombo na ekoko wolo. To chepe na losambo na ekuna na kati nden to ko invoquer esprit wolo po apesa biso grandeur ya ba contenu to pe ba makoki o bombami na kati ya or. Donc mundele ayaki okuta koko wolo nde mukolo or. Siko to che activation ya or parce que or wana ezoko permettre to pe ezoko pesa biso accès to renouveler la pensée na biso chaque mukolo ya dimanche na canal ya or jaune ya mo ya 8h. To pe mo ya pokwa. Mais okosala ngo accompagné na prière d'invocation ya esprit wolo. Esprit wolo azali koko tumwindu oyo a détectaki les secrets de l'or. Donc mutumwindu pe face la or msala. Donc makambo or eza kuna na kati ya syllabus wana comment l'utiliser ndenge ni exploiter ba énergie activation à cuivre kuna totie lo sambo ya invocation ya koko ngengele. Donc premier esprit noir oyo a dévoilé ki to pe apesa biso boyebi ya makambo etali cuivre bako babenga ngo ngengele. Donc kombo na koko ngengele to invoquer esprit na epo apesa biso makambo ya cuivre et to baki cuivre azali énergie d'alimentation azali pe énergie ya autobenga activation. Donc to activaka pe na mo ya 8h contenu nyonso eza na kati ya syllabus wana autolobi ya activation ya or na activation ya cuivre. Activation ya éteint ezoya eza déjà maintenant to lancer syllabus na ngote ya nina mbisi yo babengi poisson électrique ezali na to lancer ya ngote. Et ya nzeta mubamba ezali nzete o bako bando procurer na makambo ba chance babande pe ko sala na misale belé nzeta mubamba. Donc toujours kende siko malin pour na ko dévoiler makambo tout ko pesa connaissance na mutu mwindo ayeba ndenya ko se protéger vis-à-vis ya batu nyonso bakota ya misala mabe o bazoko bongola bomoyi na biso ekotaka na ba monde diabolique. Wana to sali lokola 8e syllabus toza na 9e syllabus to sali syllabus ya ndenge nini mutu mwindo ko contacter l'esprit ya bakoko na ye ya divine babengi yango contact des esprits divines de l'homme noir. Donc kuna to tie makambu ya ba esprit to indiquer to lakisi ba esprit ya moto ba esprit ya mai ya mupepe ya mabele. Donc to classer makambu nyonso pour nde to lobi ke to sala 444 000 livres ba livre yango déjà yango tozo tanga parce que chaque livre ezana otobenga lokwa contenu na yango. Donc to sali déjà 10 livres. Dans tout ça il y a déjà 10 livres. Na 10 livres na yango to fonctionner nango tozo bakisa malin tu es comme à 20, tu es comme à 30, tu es comme à 50. Donc Congo wasimaki alphabet Congo alphabet congolais 23 alphabétique 18 consonnes 5 voyelles plus ba signe arithmétique complet ya lolenga batu mwindu kasi lelo ba etufa yango ba elibiso to kataka ba plus ba elibiso ba mbisi 16 plus 12 plus mais to bili bundu 16 plus azarate. Bon, bino mindele boche plus na nzota mbisi ndeni. Mayanga 12 plus azarate. Nzombo ya 16 plus azarate. Bon, ndenge nini bozui Thompson kuna boche ye ba plus. Tobi mwana Congo soko zo saela ba plus mingi. Abraham ayebisi tumbelanga mwana ombeka kota ba chrétien ba bi mwana na Isaac. Bayana bango ba musulman ba boyi ba bite Isaac iteza Ismaël. Siko bozo fete deux fêtes à confusion, ça bo pambwama. Bo pambwama te yo so za chrétien fete fete ya nzamba mekaki Abraham. Quand on musulman peut ba version mususu on te yo sambisa ba onyo na ba musulman na ba chrétien faut ba isabiso mwana nini o nzambe atindaki Abraham atumbela embeka. So boye biso ka deux versions film wa kekele kotambola faut pas ça version moko parce que bino bolobi ke boye ba nzambe c'est lo ba koko na bino mais to bi ba koko na bino ba yibi maela ba koko na biso nde ba créer bon nzambe à lokuta. Pour na ko déposer les biso to comme faible de façon bo ando ko sakana na biso nde bo sakana na biso lelo mais to lini to kata mariage wana. Talatina oyo to sali mwa live pona koyebisa bino misala kani oyo tozo sala tolobi membre nyonso ya liloba nzambe to pe un messager esengela tambola na basilabis to boyi makambo etali ba répétition
répétition makambo tuko mangela tikaki ateyaka ba vidéo wana eza déjà yango bato bando kolanda mais biso siko photo sa continuité ya ko décortiquer siko makambo oyo banda ekoloba nani siko ko sa continuité wana do continuité yango oyo ezo salema eza classe na classe ba c'est argent pona ba mika fait ya bakoko syllabus ya liwa syllabus ya boye ya mvuluzi kimbangu na kati ya mokili explication du monde tobengi boye bien mokili syllabus ya prière carnet à 21 prière et sali 6 syllabus ya banzembo et sali 7 pharmacopée et sali 8 un livre ya makambo etali activation hors na cuivre et sali 9 contact des esprits planétaires de l'homme noir et sali 10 et tokobakisa oboyi bakoko fimbu ya kekele o swani na Congo nzana libumu kimbangwa zongi na Congo pona kobikisa baindo bilenge to telema pona tolanda kimbangu ba mama to telema pona tolanda bakoko yende lombe mobali elonga baindo nyonso bilenge to telema pona tolanda kimbangu ba mama to telema pona tolanda kimbangu kimbangwa zongi na Afrika pona kokangola baindo bilenge to telema pona tolanda kimbangu ba mama to telema pona tolanda bakoko yendeli kunza bomoi yendeli kunza elonga bilenge to telema pona tolanda kimbangu ba mama to telema pona tolanda bakoko bisamba na bakoko bisomba na bakoko bisomba na bakoko bisomba na bakoko sokitolo ni tokobuka sokitolo ni tokobuka sokitolo ni tokobuka bisomba na kolona bakoko balona kindunda église lesi batunzo ata bakoko balona kipondu église melisi makila kindoki na Kongo mopesi pe mabomoi Zamba bakoko ye yonde mozali sinzamba nguya soki tolandi pastere toko koma babola soki tolandi kolona toko tonda na lolendo na Congo ya nzambe mopesi pe mabomoi zamba bakoko yo yonde mozali sinzamba nguya soki tolandi beglize toko sila na kokufa soki tolandi bakoko toko zwa bomo ya seko na Afrika ya nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo yonde mozali sinzamba nguya bakoko balona kindunda église lesi batunzo ata bakoko balona kipondu église melisi makila kindoki na Congo mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yo yonde mozali sinzamba nguya don nzembo elikolobake mutu nyonso zo makila Yesu akomi sorcier tala bomeli makila Yesu bitumba na este ezosila te bakoko balobi mpona bitumba na este sila tolongola losambo wana ya demagogie ya kobelaka makila Yesu etanga to bobenga makila mpe bando kotanga air nyonso babelaka makila te parce que mutu akufi na Golgotha ça nous regarde pas na bino bobeli kizunguzungu ya kosala matanga ya mutu akufi na Golgotha tala tina oyo mutu mwinda azali kotelengana butu pe moi akota na bososoli bato balenzo to Yesu mitu na bango ekomi bloqué ekomi kilo bazoyeba lisusu valeur or te valeur à cuivre te to yesko to tangisa bino valeur à cuivre fimba kekele kobeta mutu twali ya nzoto Yesu amelai makila akosanza yango d'office pona boya mbasiko